Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye aswaka tina source ata
Chers frères et sœurs, vous êtes islamistes, l'Église a des lois et vous les connaissez bien. L'Église se réjouit de votre retour à son sein. C'est le du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur. tata na ngana ba mama na ngai oyo tobengi basentelama c'est-à-dire oyo tokweki totelemi totelema libela nzambe bakoyokaka ye soni te soki oyoki nzambe soni ye bakoyoka yo soni atie mokongo yango wana tofelisite bino na courage na bino ezalaka na moto nyonso te pamba te tokosalaka mingi na kobombama ntango conscience na yo ereproche yo oye komitike epai ya tata nzambe toyeba bapasteur oyo bango baza korepresente ye oye kokomisa nkombo po ete bakoka koyamba yo lelo ezali mokolo monene mpona biso bonso tozali kati na esikoyo
mwana pe molimo sango. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo sango kimbangismo ye. Tozali sengo te ndako oyo ekotaka bapaya te eza ndako malamu biso toyambi bandeko baye korejoindre biso papa mbala liboso aya ko sangana biso bandeko ya église kimbangiste mais alobi atondisa mine sengola mkwalelo papa nena ba sentiment na yo po lelo za mkola feti eza le 12 octobre nena ba sentiment na yo na mkola lelo papa akoyoka message na nkamba. Merci mengi na ndengo sili ko pesanga lelo ba ya liboso na dali ko zongsa matonde nazali ne mwana ya bino na uta na kati awa na kende petit na bisika Nicole lekaki o na talaki bino mingi na kati internet yango na lobaki te na kende ko tala epai na uta yango lelo na ye na ko tala bino na yebaki awa te mais na tout le chauffeur à bus na lobi yebi pa moko bandimi balataka vert blanc basambelaka te chauffeur à bus alobi nanga kota na relaxa ye pa yoko kita donc grâce à chauffeur wana Alex Ngai na komi awa na moni pe bino bandeko na sepeli mingi pe na fanfare na ndenge na yoki bandembo ya kala
oyo na tango wana nazalaki na kati na Kimbangisi mais na senye loko moko bolingo ezala makasi bolingo ezala makasi pamba te ezali lingomba ya mokili ya Kongo to simba ya malamu tikate manso ezala na Kongo na yo tata na mwana na molimo mosanto amen. Munkumba tata kisolo kele tata lunga tata ngenda kuntima tata nkotolendo tata simoni kibango kenga ni mwanda velela ya soro ndiko na ngai papa Panza Sango ya Kongo siko yo kweli bisiko kati ya paras pilote ovivu bakamwango katala ka continuité accueilli mais mama esengoni osala ngona mkwalelo. Merci beaucoup papa journaliste na Alina Esengo pambate le 12 octobre 1951 ezali papa Simon Kimbangu na boye ina ya atika kanzoto oyo nina le même le 12 octobre papa Simon Kimbangu Kiangani azali le chef spirituel de Abotamaki yango wana moni le 12 octobre et ali deux fêtes à la fois ya kokabwana na ya nativité donc papa Simon Kimbangu akei Abotami nzambe na ngai na commission nzambe na ngai na sengi merci papa Simon nzambe molimo santu salela biso ya minene papa yango katozozela bongo la biso tozali batu mabe bongo la biso tozala bien tosala nelanga na yo kaka ye mutakendaki azongi papa Simon Kimbangu Kiangani tozala esengo mingi mpe lisusu bana biso baye korejoindre biso na mokolo ya lelo baye korejoindre biso na lingomba oyo ya molimo santu bana bazwi bakweyaki bazongi totonsami na esengo papa Simon Kimbangu mpe avandi na Yerusalemi azwa lokumu kembo masanzu ezonga na mboka ne ya bule abongi na lokumu azali nzambe azali bana epesuka alpha pe omega lelo bamoko kaka mpona mkwalelo le 12 lelo eza somo lelo eza kitoko le 12 octobre bato bazosepele sengo ne sengo tala pe petit na ye auti sendeli ye tisuka azolia te sengo il faut mara bakuni lelo kolobela te esengo ne sengo lelo na maloba kute sili Joyce message mpona le 12 oye 12 esengo tozona ngo nakoko expliquer te esengo mwa makasi mpona bakuli tosepeli tatotolia Y'a Patrick Marois Vengi, mon pari space. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen, agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Marois-Vengi, Rileon numéro 25, Baby, agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les canards, Rileon numéro 25, et puis Patrick Marois-Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au yete veut dire au Oumélate, pour la carte agence oyo, toza na ba service ebele, routine na ba carton, routine na bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa reçoit traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye, kitoko, chez Patrick Marois-Vengi, balobi service kitoko, soko ngo Oumela, foya na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Marois-Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya lia ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Marois-Vengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo Oumela so bo yete fedi bo Oumela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 Oumela